après 2 ans, il y a indépendance. Nde ba période wana. Vous avez une histoire pour Nabiso, à Botamaki normal, les a causé par polio. Nous que la plupart des handicapés, tout ça, les émissions, mingi handicap de mes amis causé par polio. Yo pusa kitoko nzoto lokola sanza miso minzoto sekeli na yo malade telaya etabe mama telaya etabe mama Le to beta les solo na musique on a papa double leader bien et personne comprendre double leader et ndengeni double leader pena na personne comprendre double leader. Merci papa journaliste. Double leader ngolaksa leader azana deux tranchants donc nazana orchestre ya bandicapé na bandicapé. Bon normalement ngana vinanga na ekola couture ndeza bwena tongaka très bien mais du fait que ba miso lemso singezo bima na tonga kokota ndé komi moins compliqué donc moi na continuer nango ezate na ekola le lure à salara fabrication ya ba cahier ba réparation il y a des livres, mais na sala kango li susté mais musala na tikala nango beta la musique. Kasivie na natonya wana posa bolingo. Bamelike balobinga no to beta tour na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane baba tata bande ko bana mikolo pe baleki boy ba keto na site ya sika to na site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele nganja na sila s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi. Oui, très cher internaute, moi je suis de partout aux îles Bakolanda, émission à mon collègue, la chaîne de préférence, Sylvie Mode TV officielle, où vous avez présenté pendant votre humble serviteur, Belon Korama Beka. Et ça, la mission, c'est un tout le monde qui vous a nombreux dans l'émission à mon collègue, chaque jour. En tout cas, bon, on a l'autre zapi, on a un centre, on a un funa, tu as un biso, pour découvrir Azanani. Asa la kanini na vie pour nani toko lukae mais sans plus tarder tu me repères en botte na de partout na battu pour soutenir biso to banano en botte na mais c'est Simon le Barachou voilà monvé à partir en Tanzanie boss mon boy on a na mutema la maman la rose ngoma en botte papa le chancelier ML papa Lopango papa le chancelier mutema ya maman mère doublé les tous na kati ya centenaire le bit tous na papa na biso tu ngato bazana ni asa la kanini na vie boye ba yimo se présenter au c'est la bonjour papa bonjour combo Comment on double leader. Double leader. Double leader. Waouh, on a déjà double leader. Waouh, double leader. Double leader pour Nanine. Je vais expliquer ce point là bien que double leader. Mais tu as toujours une émission. On n'a pas une personne avec handicap. Et on te va cacher un biso. Les amis tenus, les amis 100% des personnes avec handicap. Biso les amis n'a pas handicap parce que c'est notre famille. Mais tu nous avons fait bêta, mais ça la na vie, tu bêta notre histoire. Hein, comment handicapé n'engeni c'était causé de quoi. On a biso double leader. Tout le monde a une personne avec handicap. La chaîne a biso quoi Beka TV, Sylvie Mode TV, tu n'as pas. Papa comment handicapé n'engeni. Parce que la plupart des gens, tous les handicapés, ça peut être causé par la maladie, quelqu'un polio, même si c'est un accident, même si c'est un bon, tu évites papa n'abisse comment qu'il. Merci papa journaliste. Nga koko ma handicapé na ngai zalaka na âge ya inane. Donc période wana ezaki ba mama bisakala ba découvraka penda polio te. Ezako salaki polio na polio ana
il fallait que nazwa traitement ya hôpital te. Donc bakoma ko tshanga batonga banini dès que bakoma kisko ko zoesu bokoko ya kotimola ba mabele kokunda donc ba cérémonie belé. Mais ya kokoma tard. Lobi il fallait pas battre soigner na hôpitaux. Donc polio to soigner on a bokoko ndinga ba mabulu kokata banzoloko et tout consobilo mo rande ngwana. Donc yango skoyo na tikala sko mutako tambola na vélo bon wana ezalaki sikoyo na ba pour en 1960 hein. Donc après 2 ans il y a indépendance ndé ba période wana. Vous avez une histoire pour Nabiso, à Botamaki normal, les a causé par rapport. Nous que la plupart des handicapés, tout ça, les émissions, mingi handicap de mon ami causé par rapport. Contenu za batunga mo bande obeta wana peut-être ba parents batana ba no lande mabana bango soin bien té bon ko ba soin bien té za trop dit mais et puis virus mo ekota ki na nzoto so ekoté déjà ndenge maman biso c'est faire lobby c'est bani ko lia déjà mso pe ba ngote avec le temps de nzoto peut-être makolemi ko konda bo yango sala bongo papa tango ezio bongo na famille nabi ke papa biso abota mais za papa na mama na bandeko tango zwa ki polio na tango bande ko na bandeko na yo traitement za ki ndeni balingaki yo to bande ko finga yo to mso bande ko e bon solo ne no ba ki awana zani tina moto to sa le côté mso pe pesa ko chance na vie otanga ki to ndenge. Bon en tout cas pour nanga vraiment na yo ka bandikape mso balobaka bazalaka négligé ngepa na ngai nazaka négligé te voir mais bazolinga na tambola na mabele te babiloko moko ya komema kobondela nalia na capricien pona mesana skoyo ndenge père na mère nga bakumbela kinga donc bazaka kobondela nga ya trop donc esenga na rovanda voir même baninga ya bavalidi bazalaka wana à tout moment po bayebi pembe na nga lem susu ya kolie kozanga te vraiment honoraka très bien. Oui, papa na salbi ki ba honoraka très bien. Bino andi kona msuboza ba nanu handicapé na bandako bano ba mike. Po pesa bango chance batanga. Bolo ba ki o handicapé a osala le côté a comme limité non. J'ai toujours dit ça, un vrai handicapé, c'est celui qui est dépourvu de ses mentalités. Ou peut-être les bons moutons, c'est celui un handicapé. Après, si peut-être après si don, aux ana beaucoup, aux ana coloté, on dit qu'on a gros ça quelque chose dans la vie. Aux ana coloté, peut-être on a coloté beaucoup de gros ça quelque chose. Ceux qui déposent les bons moutons, ça la tête, là tu es un handicapé, là tu ne peux faire rien dans la vie. Papa na biso, tout le monde a amené la banzela, biso bandégon soit singaka. Oui, tu veux que peut-être économiquement, beaucoup na biso besoin qu'il n'ait bien té. Bah problème, mais elle peut n'importe na biso comme si les handicapés sont parfois méprisés un peu. Mais parce que les locaux sont ba pesio et l'on est qui créer activité au pesa ba mso comme vina bango moi conseiller on pesa bandeko so singa banzela wana bon na bandeko et l'on a kolo bake ko senga eza mabete mututu akelelaka mais comme lokola vina yo mobimba neti jour moko na mona na ministère Mouta avant ni kapwa senga kambonga zaki personne vivant avec handicap a sengi et ya ko tomber que place wana ya zo senga na ngape na sala ka lem susu ko banda 8h ti jusqu'à 16h pe na monenga tangi mbongo akangi 120 000 francs congolais ko banda 8h ti 16h mais na pusani na mundenga auto compter bambongo wana journée ne le kaka après sous ba journée ko landa na keli susu na moni epe kaka wana atangi près de 50 000 en tout cas na pusanaka pembeni na ko apukoshe ko solola naye na tuni mama ndenge yo osenga kabongo o ganyaka peu près combien asinga ba jour susu na gagnaka ba 100 ba junsu ba 120 ba junsu ba 80 ba junsu 50 ba junsu 25 c'est la journée alors na monaki pona kozwa 20 000 to 30 000 to 100 000
Donc eza ebele na journée que ata fonctionnaire à l'état akoka kozwa mbonga ndenge wana te. Nalobaki c'est oko meka ko changer makanisi o mekata côté kate o na okokate okokate bo bandaka ko bomba ta soko zineti 100 000 obombi na 70 30 omekina okolia otal après un mois soko ko gagner combien soki pe ozui 15 000 bomba 5 000 lia 10 000. Donc soko sali bambon wana na une année akozala milliardaire. Mais moko biso na bandeko na biso tozangaka moko mayele veut dire netinga boye lemsu na koke na magasin moko boye kosomba eloko moko boye omona ba ozwa lemsu 200 francs ou bien 500 ba pesinga na tunaka ya nini de po na ngai yo kabelanga 500 to 1000 francs na monaka lokola na o pesanga faiblesse ou risque on a forcé ale na bandi komi pesa sikoyo na pinchi na obo inisenga na ya kosenga na boite ko kabela handicapé te mais na pesa bandi ko nanga conseil soko za ko bomba nde na otolobana ozui 100 000 obombi 70 au lait 30 ozui 15 obombi 5 na sima ya ba mikolo to atteindre une année soki okomi milliardaire te na yebite eza calcul mais soto osale la bongo ezala bien handicapé za maladie ya makolo to loboko to mukongo et non mental. Donc handicapé non mental. Donc tozala ba exemplaire tozala utile na société. Donc mutu ya mutunde yango nde mtesala kambongo na vie. Donc totika ba complexe ngane nazalia ba masa nanga ya ba mindele ya ba patron ba nini ba benga double leader ça complexe. Donc na complexité place ba tutu bazalaka ngapi fona fréquenter wana ngapi fona fréquenter en place nso bazalaka pa na biso maso bana bokebi nyonso apesi conseil bande ko na biso handicapé bino mesana via ko senga osengi ozwi fond alors bien apesi a expliquer clairement na beaucoup bote micro expliquer clairement tout le chaque fois que bande ko comme ça ndiko senga loko la don ndiko nanga lelo ba pesi lo po yo finga yoti. Handicap, c'est celui qui est dépourvu de ses mentalités. Osana ma côté, tu es une personne valide. Osana ma côté, tu es une personne valide. Tu peux faire quelque chose dans ta vie. Ils ont bien été fait qu'au sein en tout cas, ils ont bien été fait maman Anne-Marie Banza, maman Nanga Chéri, Bambo Tebele, maman Sylvie Loukeba, papi le chancelier, mon grand, on a le baraté à partir de Belgique, donc tout le monde a bien sur bien, et maman Lopango. Bambote no place de kuna mère double bambote na yo na petite fille na bino Caroline bambote belé Enis Baizire Mutema l'artiste commandé papa ko ba international bambote to kota siko na sujet oyo to elaki lelo papa na biso as artiste papa na biso bien que double leader pour nani as artiste pas mais qu'est-ce qu'on relater biso no histoire na aux artistes aux musiciens to me fréquenter au beta sous aux na métier mso sala son na sima musique. Bon normalement ngana vinanga na ekola couture ndeza bwena tongaka très bien mais du fait que ba misu lemsu singezo bima na tonga kokota nde komi moins compliqué donc moi na continuer nango ezate na ekola le lure na salara fabrication ya ba cahier ba réparation ya ba livre mais na sala kango li susté mais musala na tikala nango beta la musique le to beta li solo na musique wana papa double leader ba et personne comprendre double leader et ndengeni double leader pena bien na personne comprendre double leader. Merci papa journaliste. Double leader ngola ça leader azana deux tranchants donc dans un orchestre il y a handicapé na handicapé. Donc handicapé ba beta guitare, handicapé ba yemba, handicapé ba bina.
naza sous orchestre ya ba personne invalide donc il ba valide bazawana ya ba guitariste ya ba drummer donc ngande leader na bango donc bango tout ba batama kolome ngande sko leader na bango wana bosala genre na musique donc genre na biseza kobina kobeta ya nzambe te mais tobeta ka typique musique à mokili c'est ça. Ok, double leader pour nous couper une émission. C'est comme quand on relate biso banda musique n'engani. Là qui donc tu as une moto moka force ça tu une fois que na concert mo yo kaka tu mo banda ko essayer ko yemba pour bandengo mandengeni pour le comme double leader ne ba bengo. Bon, double leader ndé na banda musique na ngai. D'abord na zako sepela na musique. Na ko sepela wana na kumaki ke vive la musique kendo beta wapi donc il faut tozala esika nyoso ba musicien bazali esika ba répétaka il faut na lingana assister alors eloko wana côté ngai ti ngape na okoma musicien to beta kala yomo boule banda série ba vieux kuku ba beta ba kini case nga ba chiffre na ngetikala kuna na RTNC banda ba série wana Pamelo Muka eba yewana donc kala na beta musique kala vraiment papa biso beta musique kala papa na biso double leader mais ko biso siko na chaque travail ils ont un avantage puis na désavantage dans na msano musique no beta bon avantage ni oza nango bake so na vendre ma musique porter langa boy c'est langa boy pesi langa boy puis na désavantage za ni to beno avantage tant on vend na mona avantage ni musique ya porter dans la vie avantage nanga ya liboso na mona ke na yebana ya trop pesanga ba relation voire même na balufu kuna na banzela ya badouani do ba fongolanga porte tant que leader ba mona nga na ba TV donc nde na tambola boya tana nzela mutunyo salingi asolola na ngai poye pas zo moi balupemba ba biloko moko ya ndengwana donc ba avantage na mona ka yangwana ndenga na liaka sko na liaka na ba connaissance ya ba musique na bato bachanga ba poids donc avantage yangwana des avantages eza lokola to utai ko beta musique na Senafi le 3 décembre donc ba musicien nga ba uta ki par-ci par là ba musika et comme ki siko to beti musique bato baki ba responsable pour na kopesa biso makoki ya mbongo wana ou bien caché bakimi alors na kokima wana donc il charge nyoso etikali pa na ngai eza ponda bobo melanga musique ou bien évoluer alors ba des avantages mususu yangwana neti na le 3 décembre na otomona des avantages makasi bamse babeti bonne musique bato basepeli babeti maboko mais ekoma lera kopesa mbongo ekomi bakimi mais baza bandeko na biso pe kaka bandikape mais boye baka oyo bino bolona yangwana pe bokofuta neti na osufri na motema boye na defi bambongo mususu pona kozongisa ba musicien mususu ya kodefa mais basalaki musala oyo ya kozwa mbongo mais bino bokimi nango nde motema souffrir boye bino pe na mabota na bino nzamba ko souffrir bino motoki ya mutu baliaka ngo te na oyebisa bino bokeba na bino na babiloko wana eza mabe mutasali musala na ye pesa ye medevre na ye mutasali musala na ye ozolia mutokini atezaki 1 franc il faut repesa yango tango ozolia tanzama dikolo c'est pas na yote yo bimi pomba lelo ba tout c'est pas ici ba tout c'est pas ici bino tosala ka futa makana c'est awa papa tozokoba na émission na biso to mekano koyoka na papa na biso pe ameko betele biso mo kapela moko to bi ke double leader yemba ye moko bien que guitariste za comprendre te pour mettre to yo zo brisket roloba mbala sima to kozonga pe équipe complète ça so émission so mais to mekano kana papa na biso pe na betana ndenga yemba to kata mukie na mwanzi mo mukie sala biso yawe nzawe na kosenga na yo yawe nzawe na kobondela yo banjelu ya nzambe boyokanga mawa banjelu ya nzambe boyokanga mawa
pusa kitoko nzoto lokola sanza miso minzoto esekeli na yo malade tela ya etabe mama tela ya etabe mama place pour ça banda ko beti maboko en tout cas tout le monde qui parle ça artiste complet Simon Le Barachou venanga Simon Le Barachou partir en Tanzanie boss grand prêtre papa noyer me ko soutenir papa noyer ça la bien Stéphane Basolution Kabarasa basengae papa noyer Les Barachou comment ne pas quoi d'accord ko fi olombe d'appeler ça Les Barachou pourtant avant na Monique ya cheno Kabarasa basengae mte maman la rose ngoma moi c'est mon fantastique papa ye maman Sylvie Luke babolingo handicapé maman sunga pa maman le papa na biso azana tanle belé donc tanle za awa de émission bon on a deux chaînes na lobby on a deux chaînes na Sylvie Mode TV na Kobabeka TV parce que ça papa nous artiste photo bimissé partout bo télé partout na poto bo kuna pété bo manifestation quelconque awa manifestation pété handicapé to va valide bo bengi papa na biso azana orchestre complet double leader azana orchestre complet tu vois quoi on y a ta poko betelo wa beto déjà en tout cas ça bien papi le chancelier mon grand donc bambo tu non place za kuna et na maman biso mère double na ko na biso do petit fils na petite fille na biso Caroline bambo tu non place zali Enis Bazir avec sa famille bambo tebele donc papa na biso zana pour me soutenir leader to aussi tient besoin émission na biso na bande ko zana poto ba tala za leader so ça pour ça peut-être à moi soutien to aide na moi so na chaîne na biso Sylvie Luke ba boningo handicapé za mingi soutenir par handicapé maman biso handicapé après ma association na asalaka na bande ko na biso de partout na poto leader so ça pour ça il y a moi quelque chose moi le bango nini pour pesa pena contact na yo ni la soko sto na dédicace merci ma Sylvie na esika ozali na pesa na ba mote belé donc musala musique eza pasi donc il faut monter épauler au cac. Nana orchestre bien sûr, mais moyen à cause de la bain ya bani tout ça exacté. Vraiment na bateau yo lem susu. Moi bon on a bino mususo yo. Bon mais la rata ba masanga na babar. So sombeli ngata moi santé. O sombeli nga moi ata guitare moko. O sombeli nga moi boye batu baza ebele. Bo sunganga moi par-ci par-là et ça langa pe bien pour lobby pe lisusu handicap wana eko makaka ya kolela lela te mais na mi pesa na musala nanga na likabu nanga o nzamba pesa ngango ezala bien nzambe pe akopambola bino na mutunyo sa olanda biso vraiment na leli vraiment soutien et ça langa moi bien nzambe pa kopambola bino. Oui, très cher internaute, toujours comme une émission na biso en tout cas bolandi papa biso na boké binyoso, Monique c'est un artiste complet. Maman Sylvie te be quand même te to sa nzemu na biso ya association na biso ya chaîne na biso pe ya handicapé, papa zawana. Papa peut ça contact nous déjà peut mon contact les ana c'est eux affiché na c'est wana. Ils a contact à papa ça leader. Alors ma leader a confirmé ba yebier partout. Ba yebier de partout dans monde ba yebier double leader donc double leader. Nenga za wana en tout cas bo aider papa na ngai et ko sala bema. O bazuli ba ko na émission na biso de partout ozali. Ba joyeux Noël na bino ba bona na bino d'avance parce que ozali kuna mo vieux Simon Le Barachou sunga papa na ngai donc un jour que na contact les na c'est wana bo benga ki sala ke bien. Stéphane Basolution Kabasa basenga et papi le chancelier. Papa na ngai na bike ndeko na ngai osunga ekosala bien en tout cas o bozuli bakola na émission na biso zaki ya bino humble serviteur Beka Belon kola ma triple option ya benga cameraman journaliste monteur na do bango na fier parce que na tangela ngo ngabimisa ngo mbongo so ke na ICA kuna tu na RTN se comme na Belon za affiché kuna na montage na caméra so ke o muna ngai o ke pe na antenne un studio kola antenne o muna ko muna ngado na za fier parce que na ba brevet nango ya teke loka mso ena basimanda ko boye o se pe na émission na ngato komenga na se wana ekosala be se pe na ngapo kutika commentaire na se wana page Facebook na ngaza Belon kola ma komenga kuna ekosala bien. Quant à moi, ezaki ya bino humble serviteur na tiki bino tokutani mbala sima ba bonne année d'avance bye bye. Kasivie na natonya wana posa bolingo. Bamerike balobinga no tobetatu na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane e bamababa tata bandeko bana mikolo pe baleki boyi baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sila s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi